50% dans le bas, j'entends si dans la raison. Comment? Non, j'entends si à l'objet que album a oué bétaté, formidable bétaté. À quoi citer? Oh, à quoi citer comment? Non, j'entends ça à quoi citer. Mais quand on a colimbo là. J'entends si la vidéo est Kobiso bato to tambola katambola o to kota kota. Ce total to moi benega oui non t'es formidable bende bétité. Oh. Par rapport ne to ebeli wera. Par rapport ne to ebeli wera soka bimisi album ndenge betaka, ndenge kanga mboka. La vidéo est parce que jiba ka sona posa pesa ba mbongo te. Abimisa su mbongo te pour orchestre wana BCBG. Abimisa mbongo façon belamba. Yango zo mona jatu misina ko melongi wana. OK. Po jiba kana tana te. Abimisa ka mbongo façon mayoji. Jamais obimisa mbongo pona. La vidéo est wera obimisa ba aosala ba œuvre. Jibe to kende 15 ans yango, plus de 15 ans ngoyo. Au sala ke logo te. Mais j'entends on parvenir au finga bateau ba ça album. Au moins que j'entends ça comme oui, par rapport comme si vous pouvez bouger. La vidéo est j'entends si t'as les longinaye. Il y a les lots. Autant là j'entends si il y a kala ba c'est on a côté qui maison il y a à côté qui BCBG. Au moins que oui, la minute non quoi kemba. Non quoi souffrir, non quoi ne logo te. La vidéo est parce que je ne fais aucun effort, ils ont à la page Ninga Zalaki. Pendant 10 ans. Plus de 10 ans. Non, je ne sais pas qu'on ça m'a étonné. La vidéo par rapport à Barimero Doka Kenganga, Poya Shiba Binsal, Boum Sinoto. Parce que Yena Marie Mistambo logement. Tant que ça va Marie Mistambo, non, par rapport à Barimero Toyoka Kizara, voilà. Marie Misamba Petit Saraye, a été Binissa Dae. Au JPP, ce côté Mabangali, Waye Bikara, Mangamoukude, à se maîtriser ça. Aïe, la vidéo est tamissine au comédie à niveau, au commissaire innocent, peu au commissaire est innocent. Mais peut-être que na âge na yenga zabongo, il faut mi beta tolo. Alors bata ngape na zo sala ngape bota l'album na nga. La vidéo est par rapport à ce qu'on est c'est quand on pas pas côté quand innocent. A koko n'est pas innocent pour na makambu na minute oyo na makambu na musique lelo na makambu lelo ne to kinele boy. Jibaza souti. Wela kuta kokate. Ye mo j'attends si na lobaki yango. Wela bimisi esimbite mais Hollandi ya innocent ils ont bêta koleka album ya wera. Donc c'est que peut Hollandi ya innocent ils ont bêta et bêta peut koleka album o jibasala. La vidéo est tant on est au Kenete, yo bouleka ka wite ngala pembe na souve. Hein, o tika ka pembe na souve. Mais makambi na fleur ça 2 ans 3 ans, bina fleur ba koleka souve. Ouais. Au senti yango na niveau confinement awa, mboka za mabe, mais bina fleur du contrat. Sur qui? Jibara na ki. La vidéo est na minute oyo j'entends misine oza susu na makambuté. Donc yeba yango elongi na yo komi da makasi. Ndenge longe komi makasi. C'est comme si longe komi da makasi. Ah bon? Donc ou soit longwa pa JB soit ça l'orchestre na yo. La vidéo est longwa na yo pa JB kende pas innocent. Po innocent nem dans makambu JB dans makambu te. Lobi te pe ke wera za pa na makambu. Wera za pe na makambu te mais wera kaka ne kinoko. Wera mona ke wote hein clan wenge. Clan wenge ego le kaboete pour voir ka soka tiki ma histoire wenge na Congo monde entier et là. Bonjour et bon après-midi à vous tous, là où vous êtes partis par vos dossiers. Je suis là, votre Cynthia Bofong et maman Sosonde Bobenganga Bongesalanga Mobange Nadia, Mobange Nakosto. Aujourd'hui, là, je suis sur ce plateau de Idéologie TV. Pour s'abonner d'abord, premièrement, vous ne serez pas déçus. Dans l'émission Mon Kito Kobati, très bon pour sûr et certain. Aujourd'hui, comme vous me voyez ici, là, sur Idéologie TV, n'ayez qu'à justement tout solo là. Par rapport à Makambo, ils ont les canaux internet et puis d'abord orchestre, il y a des musiciens quelconque. Ndeti Ranson, Jubin Piana, de l'autre bout qui au monde a Jonta Missine et puis na Bafani Awe Ranson, bon que moi kita moi Bendabika et on a préparé tout solango en paix na David et Ewembe, confrère nanga à côté donc sans plus tarder nous présenter Binoé. Merci beaucoup à toi maman Soso, merci beaucoup on a battu tout bon compagnie de son minute donc tozali pendant David et
David Wembe, donc, tout sur la rate, tout panzandika, comme il faut, tout panzalisangu, tout tafuna nyoswa. Le lot moniwana, ba fan club, ya wenge musique à maison mère, ya ranson, voilà. Na jontamissime et qui benda bika, ba audio et partage jamais et puis par-ci par-là. Vraiment, par rapport à Yopé, aux Aranapé, en tant que journaliste, étant au mouvement Morobuena, fan il y a orchestre Moroboé, na musicien Moroboé, quelqu'un croise pas même leader. Aux autres comprendre. Tant qu'il n'y a pas de furaillement, bon, tu vois qu'on est. Non, bon, on a le 50% dans le bas, j'entends dans la raison. Comment? Non, j'entends à l'objet que l'album a été bétaté, formidable bétaté. À quoi citer? À quoi citer comment? Non, j'entends ça à quoi citer. Mais quand on a Colimbo là. J'entends ça à Bani Woloba, formidable bétaté. Na générique wana cri à malamu ezate album wana vocal malamu ezate ko biso bato to tambola o to kotaka kotaka so totali to moi benga wino te formidable bende betite par rapport ne to ebeli wera par rapport ne to ebeli wera so ka binisi album ndenge betaka ndenge kanga mboka biso za na Luanda nazolo ba te na bata Kinshasa nazolo ba na Luanda ne to zalaka to zaki to monaki avant Diemba. Mais Diemba n'est pas bien. Donc, on m'a dit qu'il faut bien Diemba. Mais c'est formidable, n'est et si matière donc formidable, simité. J'entends si dans la raison. Il y a le bagage, oui. Ni formidable. Et ça na cri à bien te. Et ça peut na vocal à bien te. Pour banzembo na nyonso. Et ça potana nango. Na ba boîte ebétate. Moi quand manzembo mo ba emeli jo mo na bosani yango. Ah, na bosse no we manzemba ngole mfuso yena oyemba ngo yango ne nazo mona ngo mingi mena TV non ke na kata boîte siko onga na ko condamner jantamisi ezaka ndenga pingi wera nde alobi mabe po na wera akomina ko manquer respect pa wera wana ndeza mabe po ezana niveau na été pour ceux qui alobaki na yeke album esimbite wana ça va. David Wembe na kati yote Jantamissime employé moana qui ouais rakokate mais je même bien na peut au moins 10 ans sans album tandis que ya za la si ya wana lobi na pesi Jantamissime 50% ya malamu 50% ya mabesi ko soki to continue na poana na bengi Jantamissime azazoba azazoba par rapport à ninde balobaka ke oui soko za na potinalisu avant longola ya muninga tala no lisu na yo quand on parle de album pona wera bongo pona bango bakoloba nini wera bimsa ba aosala ba œuvre jibe to kende 15 ans yango plus de 15 ans ngoyo osala ke logote mais Jantamissime on parvenir ko finga bato ba osala ba album au moins que Jantamissime comme par si vous pouvez bouger. Il y avait d'autres fans, il y a Wenge Musique à Maison Mère au Baloba qui est Jantamissime de l'Osso Oloba qui est Ranson à BTT. Il y a mon Jantamissime par rapport à carrière naïe. Ba vocal ne o acha est-ce que ba cri naïe non Jantamissime ba cri asa ne ba cri bien asa ba cri bien siko ba tunde siko et pesi bango kanda po na niveau Jantamissime tellement zali patron ya BCBGT ako ko fungola munoko te devant patron ya Maison Mère ya mwana bato balobi ah Jantamissime yo na bil nanya leki mais ko place bato basiliki place ebimisi mwana mukie place ebimisi zoba donc akomi si place ya patron mais ça aza patron te Jantamissime tale longi na ye ya lelo ota na Jantamissime ya kala basiri wana kotaki maison ya akotaki BCBG omona ke oui na minute no ko kemba non pas souffrir non pas ne l'oroté mais ça a un sentiment na âge na ye Jantamissime no total nga bon na âge na ye ada mutu boka mitu ta tolo ke na orchestre na nga Jantamissime au comédie na niveau au komisa innocent pe au komisa ba œuvre innocent mais peut-être na âge na ye ndenga za bongo il famille beta tolo alo bata nga pe na zo sala nga pe botala album na nga pe botala banini ba o bazolongwa pa ya jibe ba osala eloko te ba obeta na gombe te tala niveau qui mutu amabe ya Jantamissime fuji alongwe pas même 4 mois oui c'est ça mbomba moka akebetaka na gombe non to pesa chance donc na âge ya Jantamissime azomona ndenge aza bongo ana pesa okende te carrière ne se suki siko bana oyo bayaki na nsima na bango o babengaka ba PPU
nono Fuji to pesa bango chance nono Fuji ça non gêne voilà so tali nono Fuji na ni oyo na e boalotin parce que ba génération na ependa ngwana siko tali boalotin azana orchestre na ye azana makamu na ye ba nzembo na ye magazo kana na ngote mais azo sala za ki mobali ne ki mobali siko pas jibe ki mobali ezate na ba âge na bango wana tandis que toyebi ke bango nyonso baza ba fenia ba se traitaka ba bon ben combat bien voilà ba fenia plutôt ba bouchou moko boete ba sala parce que ba olanda idole à papa na bango parce que JB ne fait aucun effort yozonga lisusu à la page ninga salaki pendant 10 ans plus de 10 ans donc JB kozonga lisusu te ça m'a étonné il y a Jatamsine abeta to la lobaga oui bato ba longwa papa chéri nga na leki bango oh ba o ba longwa ba koma ba patron non ba koma na niveau ko signer ba contrat bango moko voilà là na kati yote to mona ki wana pe ba shaingenge balongwa leo ba limo ka budu non shaingenga limo te shaingenga zo préparer loko na yema vous voyez pas que Jatamsine yemoko employé le roman où a luka chrétien libanda mais a chrétien kana kati pa na bango moko non azo chrétien bango pona werason a robeta featuring na shaingenge et en plus ba yebi que tellement JB piana oui clan ya JB ya BCBG wana clan wana et produisait de l'autre côté comme si bazana libabe ou quoi je ne sais pas hein entre parenthèses donc et si marana ngote ya mwana bana JB oh hier de ngako balo bana te ya lo ba talent bango bazana ba talent ne bazo mona non te to kende na biso na ngambu ya Venzone na rosa la biso ma ba bloka bien ya ngana to mo ba shengenge ba kena bango ata pe Fuji ako kena pa wera po alwa kaka lupemba o mona ke oui Fuji pe azo kena bango panzi likolo titre nezani bango ba tsaki ba dimanche il y a été ce match amical donc au moins bango na bango kaka siko alingi nini aboto la bango pouvoir wana po ezana batu ntuzu ti lo ba kufi na bal du match ti lo ba kufi album e marate siko bo fani ka place moko bo pele lo te j'attends ça ko bikumisa to beta ka ba concert à $20 to beta ka ba concert bongo batu bazaka na posa concert bayaka ngola awa na biso soko zalaka to sola pembe bayaka ngola awa concert à JB na c'est pas non on se c'est pas la moto pour nini biloko kaka ya kala jiba betela biso ba biloko kala non mais ayaka pe na ba rota luketu minye yo kana te ma beta ba rota non mais et ba cri oyo peut-être que JB a préparé tango et ça na ba nouveau album mais par rapport à ba rimero doka kenganga po ya JB bin album sino to parce que yena Marie Misambu loge moko tant ba peki ça Marie Misambu yo comme non par rapport à ba rimero biso to yo ka kizanga voilà Marie Misamba peki ça raye ya tete ça bimisa dae ko JB pes côté mabangali wa yo ebikaka manga mukude à se maîtriser ayebi lo ko sala po ayebi ke so na ba préparation wana ele dambongo ebele so JB ka so na posa pesa bango mbongo te abimisa so mbongo te po na orchestre wana BCBG abimisa mbongo pa so mbelamba yango zo mona jate msina ko melongi wana OK po JB za na tana te abimisa ka mbongo pa so mayoji jamais ko mbongo pona JB a uta to so blabo ba mitu kai pare te wona ba bloka kala OK wona ba masolo pe ka le ka ka boy so to lande pe bien lem to janta msina minute za na carte o ya zo parquer na ndako oui na zo finga te mais so to lande li bien janta azale mususu na voiture te o ya zo parquer na ndako na minute eza ya yepo boko tisate bo voyager te na confinement ka awa mais so tali o mona ke oui bon qu'est-ce que nous eza na mwa makambo bon ça bloga bien présent au kene présent ça la boy moi ba content qui dit bezo ya BCBG ni ezoya ni zo salama et en plus j'entends si fayeba ba to sala moi single morawa ya bi ayemba kita aboka kite asosola conscience na bango tata oya boti bana na ye pour remettre ba congolais so komo ke okomo koma mukolo fo ba bengano na ndako JB ça baya bango ne siko baye barate siko ba non Fuji te manje ke noko musique lelo makamba lelo bina fila ye oui mwana bina fila ye wera za mais bina file pas ça siko j'entends musique bazo tikala kala bi parle ngolo banini bina fila ye wera pas ça non kasi te donc
tant on est au Kenete, yo boule kaka oui te ngala pembe na souve. Hein, au tika ka pembe na souve. Mais makambo bina fila ça là. 2 ans 3 ans bina fila ba kolega souve. Oui. Au senti ngo na niveau confinement awa mboka za mabe mais bina fila du contrat. Sur qui? Jibara na kini. Vous comprenez? Donc bina fila bete loko manda simbi touche kangi Congo. Bina jibe ba bloka kala. Au moninga na regretaka makasi par rapport à musique en Congo. Musique en Angola ndenge kendaka. Ekendaka bien makasi. Oso poani. Comment? Musique ya bangolais ndenge zalaka a. Bazaka na ba orchestre te. Oh. Bazaka na batu a bayaka po ba accompagner bango. Pour ceux qui bazaka na ba orchestre nde ba komana ba mbongo te to bazalaka bien te bongo nde bazalaka par rapport à la musique oyo eza na Congo wana. Mais Fally faisait ça avant, vous traitez Fally. Non, bazo sala ngona ndenga mabe ko landa kutu te. Na Fally bazo sala ngona ndenga mabe. Po musique ya Congo na musique ya Angola na idéologie ya bangolais. Ce que ezaka na Congo, mais ba janta wana ti lo baza bongo te. Janta misila nga be ba bongo te, janta misila nga alingaki akoka kozanga moyo ko kende poto te. Oso po nini? Na Angola wezalaka ozana yonde Cynthia to yo jibe to yo wera. Oui. Ozana poso beta conseil. Obengi batu oyo bakoyaka ko accompagner. Opesi bango mbongo na bango bakei babete le conseil et sili bokabwani bozana na relation te yo soko moni azobeta pa kofi yo foka mutema passe non. Si kabana bato bazala l'aise et loko wana fait compte na Congo. Donc au quartier latin ezalaka kofi moko. Kofi na posa beta conseil abengi kaka bato oyo se plana bango ba accompagner ye ba afuti bango caché na bango bake sikotane ba janta misinde baza bongo tabilong na bonde ekomi osi ba o nani ba Gilles Kibens osi mususu na Nororio mususu na za suni ba bango bifo ba noko ba tiyo ba papa leki Fabregas vient de se lever un mot là que abaki une orchestre naé mutunyo ça libre de faire tout oyo linga. Non wana bazo abandoka pa mutu moko pa nani oyo pa Patrick Beckham. Non, et la drummer et c'est la mutu nyonso basa la bongo et en plus et loka répétition. Oso ka bango tongo midi poko pesa bango lokote. Ba vivre na matolo ndenga obwaka batu mutamati likolo apese mbo et loko na nous fait longwa na ngona bloka les ala raté soko bengi biso to sala répétition na yo opesi biso banzembo o biso to répéter ya yo poto beta concert et stili so i concert ezade to kokuta na pona ni o yango mona ba chanta misimba bon noka ka chanta misimba ba musicien Congo ebele bazo souffrir pona makambo donc faut pas longola eloko wana o orchestre donc batu nyonso wana jiba ko tata plus de 50 personnes o ba dépendara na ye donc par okende place musu te et na danser musu abina bien wera sepe na ye abina le musu mutwashi ou ça o nani mama mutwashi nani chala mwana amoni que danser da jibe abina mutwashi be mais moya zo ezate pas za jibe donc ko fra ba via batu te Congo fait maramona fait si là wana elo o ngana regreta kapenda donc système mana na Congo il faut longwa yo moko zala leader soko za na posa ya bato bengi bango ba ye au futi bango mbongo ba beti conseil ici bokabwani et ça la bango bien par rapport à ce qu'on dit azoko misa innocent c'est quand on pas j'ai pas côté pas innocent akoko te ne pas innocent pona makambo na minute oyo na makambo na musique lelo na makambo lelo ne to kinele boye jibaza souti wela kuta akokate ye mo je tomisi na lobaki yango wera bimisi esimbite mais Olandi ya innocent ils ont bêta koleka album ya wera donc c'est que peut Olandi ya innocent ils ont bêta pe koleka album o jibasala koleka titero koleka soki les poissons combien de parties ils ont leka siko yo janta misine soki eloko ya innocent to leka ya jibe combien de fois ya janta misine zéro. Donc, au Zakou n'est pas le ce qu'on a âge jantamisi n'est pas bon. Alors, il y a des gens qui ont des parents qui sont là. Voilà, David, par rapport à moi, je suis tout le monde a avoué. Même si on a salarié habité, mais non, les amis, on lance les messages. Tant on a l'émission, on comprend que au petit attaque de l'immobilité à mauvais côté, il y a celle-là. Jantamisi, nous continuons à faire. À faire, à faire, à faire, au biseau, au banego accompagner bango na makamna bango. Conseil du bosso, le cas du bosso, remarque non en sali.
obandaka na elongi ote ntango okoti BCBG ozalaka na elongi ote yo moko obeta lisolo ntango okotaki BCBG papa na bino ayebaka te eza yo opombaka lisolo papa na bino ntango yo mona yo nde batuni eza yo owangana me mama abina solo akouvra yo esengi mwa succès wana nde papa na bino ayaka kosepela donc sikoyo ozwa sikoyo temps wana esengi bamema o Bercy non esengi bamema ye Zénith okeke epesi mpe makambo na famille na minute oyo Jantamissine oza susu na makambo te donc yeba yango elongi na yo komila makasi ndenge elongi ekoyi makasi Jantamissine elongi ekoyi da makasi donc ou soit longwa pa JB soit sala orchestre na yo soko okoka te tellement bino makambo wana esimbaka nango bino te osala featuring na musicien moko ozono makambo te moko akaka wana awa nobetaka ta musique house mpona mungu na ye wana soko mobeta musique house Jantamissine esimbao. Merci beaucoup à Guez Fabi Douce autaki kosoulever eloko moko eloko ya baprete yoka eloko oyo ezalaka su te non ezalaka su te mais eza susu kongo tolingi kaka te totikalaka na eloko wana pretre yoka eloko oyo bakoyiba yoka tombolani bwakani te fwenge yoyo non wana te kei na babiloko mosusu sikoyo na age na ye akei na babiloko mosusu esali bien makasi. Vraiment, je dis like David Owembe, j'espère que toi je suis déjà dans l'interview na biso les acquis analyse mo ya mokie kaka pas trop de matata mais trop de simplicité. Donc voilà, là je salue na batunyo so bolinga kasi c'est beaucoup mes maman soto donc nazawa na toujours Myriam Makamba je te salue et puis wana na moni vena moi solo la kitoko Hervé Monzeli. Sola Citiano et ça mo bangé na bien donc voilà, naninga mingi ko boka esu batute parce que le boko comme makasi confinement tina maboko couronné là tu vas boss na maboko namoni wana poste dikando maboko bongo business class tonton mamula indinga ta ya avantage ba bi le bienfait ne meurt jamais. Voilà David Oshité déjà mot de la fin puis va conseil non na batu ni oso balandi interview o eleze ba on va parler non ba teninga rigueur te so baza bata mi soit normal o balandi la musique ba comprendre que Jantamissine à un niveau de ofinga wera. Barankini non tolinga ngono soutenir ma musique. Ça na sens de barando go finga naga un peu c'est pas comme bakala. Donc batika yango na lobi ke Jantamissine ko sala so logo wana te. Donc kanga bena munoko na yo panda kaka et pa ya JB soko ko koka makambo te. Soko ko koka te par rapport ya âge na yo ngana sengi yo te ke be na ngai. Longwa na yo pa JB kende pa innocent po innocent nem dans na makambo jiba na makambo te lobi te peke wega za pa na makambo wega za pa na makambo te mais wega kaka ne kinoko wega mona ke wote clan wenge ego le kaboete po wega ka soka tiki ma histoire wenge na Congo monde entier elali po ba fere ba nani ba yesu na clan wenge te baza na esprit ya wenge mais clan wenge te po ba komo na ba orchestre na bango ba komba wenge yo kana te donc komba wenge e fani skopa wera JB ise kufa banakala ya ngwana Jantamissine donc soit longwa na yo ke no sala no te logo na yo e go salo bien bo teninga rigueur te donc na lobby déjà et c'est ici na lobby déjà donc merci na ba tutu ba accompagner mission donc to sala kazala kaka po akomona ke na lobby mabe to sola na numéro ya Sinta tout cela, ça va bien. Merci beaucoup à toi. On a compadre Nangaï, donc VK Pro. Donc, Salara, na David Wembe, ça va bien. On l'a et ça va bien quoi. Donc, merci à tout. On va accompagner David Wembe. Merci à tout. On va soutenir David Wembe. Boss à moi, il y a un boss, mais il y a beau frère. Boss Mboshi, na les États-Unis, on a mobile Rof Nimbo. Donc, tout ça, na David Wembe, ça va bien. N'a pas besoin. Oui, on est là déjà, on a fini notre interview, notre analyse. Aujourd'hui, comme je vous avais promis que je serai là avec David Owembe, papa formateur d'Idéologie TV. Donc, c'est un peu c'est là, baby, toute chose commence bien, finit bien.
Derrière moi, j'étais là avec VK Pro de TV. Pour s'abonner à la chaîne YouTube et cause à la bien de émission qui te connaît na idéologie TV. Donc moi je suis là toujours chez Marie-Laure Mwaka. Babi Kounande na média en ligne boye bika ici comme maman ça katara moi forme. Donc voilà, c'est en plus là pour consommer émission Obama Kinga na bino petozo zela. Nyoso bino beaucoup souhaiter bino biso vraiment on est là vraiment d'accord à tout. Donc pour consommer j'entends ici là où tu es pour traiter biso malté. Et lito yo kaka et bénéficiera mingi à tout le monde, tout Congo, tout Angola, Brazza, Poto, Tolela, Bino fort. Pour s'abonner de Chris Nimi. Zalara wana vraiment, ciao à tout le monde.